Je n'ai jamais vu aucun, quelque part dans le monde, qu'une personne qui a fait du mal, un malfaiteur, un tueur en série, même en France, tout le monde a Jacques Détrou. Basambi Saba. Oui, oui. Ah, tout le monde a président de la République. Nicolas Sarkozy a été perquisition chez lui. Il a été en garde à vue 2 jours. Tobo santé malobo to ba malobo etikala. Fatshi alobaka ndabano luka candidat comme il y a opposition. Alobaka que malédiction moto a trahir le peuple mbala o mabe esa nini et la voilà. Oh mabe voilà. Papa nangande na zabu ina lobaka makambo zanga tinati. Et pas de droit na mboka wana ezate. Aza mukona mboka te parce que ça décideur te. Si le maire fait décisif, le barango chaque fois. Nazara contre Fatshi Wanate. Nazara contre Fatshi Wanate. Nazara contre ma Kamuna. Nazara contre ma Kamuna, ça la zone où Misango. Tant que ça de condamné, il faut que tu sois décisif. Mais aoute Koloba meeting moko ke Kabila za papier. Mais il y a le roi le Kabila béton. Mais à mon sens papier, mon papier sur mon papier devant yo. Chose à son utilité papier Wanate au salon. Au fiti sango. Au fiti. Au bois qui. C'est chose de la fiti sango. Ah oui, mon collègue. On pas là ça encore. Ah oui. Boyaki souci un mec. Ah oui. Mon collègue kanda na ye. Aussi la gars mon collègue au fiti ça. Oui. Parce que ngai na yeba ngate bande ko nga IDPS bande ko nga bataliba. Ngala ba to ça biso idée moko. Mais to ça d'accord tena likamo makako kumisa kama contre Fatshi. Fatshi, normalement parlant, c'est notre président de la République. Lelo. Les attaques en Ndimiango. À sa président de la République, frauduleusement. Non, frauduleusement. Aïe bien que a fraudaki, aïe bien que yem d'azoati. Mais problème n'a pas le lieu zabro et zawanati. Problème n'a pas le lieu à Ngando on a biso. N'enga zana tout ce toko chaye maboko, ce que le lieu a fiti ici papier ou yalo. Papier donc si quoi donc si quoi zande mon artiste ce n'est pas le moment de distraction. Et puis ba nzembo na bango ba yemba za nango bien. Et puis ba comportement na bango eza nango bien. Orgueil là ti bango Ozonga bwana basi abatuko bimana bango tilelo bazotikate tilelo même ba mission mususu wana otanga ba kombo rango la prochaine séance to sala bazali rebele ba o mususu ba betaka bazobima biso to lobi na batu teke batu ba na ba stress na ndako non neti ngai par exemple na auto sala boîte na ngai les mandats chantent les mandats chantent comment sur politicien yemo ba ebisa bina za muta PPRD boyoka ngote aloba ya ngote. Tant que vous avez parti à bateau, ça va m'abé. Yo côté na parti on ozana. Yo comme mobomi. Comme mobomi. Oza moto mabé parce que on dit ma misala ya lokuta, o bateau ba sala na bango pona lo koso, pona soupu. On a partout la information. Ba militaire armée na biso et sala ki réunion na ba armée wa mboka. On a pas tout le monde ba benga banguna. Les groupes armés. Mais nakata banguna to moni ba rwandais, to moni ba ougandais. Tout le monde est bon là. Est-ce que vous savez au moins, boyebi quand même que Batouana n'est pas agresseur na biso, Babouma partout, c'est le Rwandais. Et na tête à pays ba côtier belé na kacha Rwanda. Mais na kacha parce que y a le Lobobo oui contre ta biloba lobana ya zo lobatu ngainde na zabo na respecta ba oui. Ce qui yo zali na problème na papa wemba, on a olanda papa wemba pona nini. Et puis papa on basa kufa aya na famille na ye ba yo ka souci bana na ye papa on ba moi si na ye mais pourquoi ma femme na ye mais pourquoi yo le bobo okena olobaka na botola papa wemba moi si na na papa wemba na za wana ye mu da botola la base ba fanatique na ye nyoso mais non ça azolo ba ngana kotola mutete mais bino pe ba saper oui bino pe ba saper ba trouva o bande ko na biso nani o Patrick Meka na moni Patrick Meka ombre jaune c'est ngara dia sala na c'est un homme qui se débrouille aussi mais na vie vie privée na été je n'ai rien à foutre na kota na vie privée ya motu to ninga za na ba raison na ye na tinate na ebi Tresor Ngando c'est mon petit frère Tresor Ngando makambo ya sala et tali ye mo na vie na ye mais ce que le boa pesibino conseil bo sala boke na mino sala première fois lelo ko pesimba na ngosuté bana Europe
ban Europe botuna ngani nini yango babi masolongo oyo toyebisaki bino komisiko pembeni vendredi prochain eza le 1er novembre tokutana biso nyonso chez Jonga Okula mama botuna wapi 36 rue Marcel Dassault abondi babi oya susu na noisité mais tokomi na bondi avec Suzuki 4x4 faux by faux donc on a vraiment vendredi oyo babibiso touche Jonga Paris égale Jonga égale Paris donc ba vrai moni ba vrai Joe et on est quand de ça qui bino que to kutana wana vraiment à partir ya 17h toza déjà wana déjà to mais la malembe ti Suzuki azoya tozo mo ndenga azokota mais balobi tous les dimanches changement de fréquence botu na ngani nini yango balobi tous les dimanches phare botu na nani mama e bankoi banjoko mibale dire Suzuki 4x4 na Emile alias veut dire wenge busana to vanda veut dire tous les dimanches à partir de 17h à 21h Suzuki 4x4 faut bah il faut à partir de 22h à 3h du matin Nokolias et avec Wenge Poussana Tovanda Poussana Penda Lenga Wenge là il va la fille donc tous les dimanches tu as la phare il y a Emile Alliance dans Suzuki 4x4 babi rendez-vous suivez www.panzasangoyakongo.com Edino Image El King El Rey si Edino Image La Lili Nalela kayo Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin Edino Image motazo panza sango ya Paris partout Edino Image panza sango ya Congo Kinshasa Edino Image kitindindi chakudidi so taite ba cheka mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda chaîne na bino ya Panda Sango ya Congo autrement dit Panda Sango Bilili vraiment beaucoup ma kolanda mingi aussi chaîne ebotami sika na kombo ya Edino Bilengi TV eza bon chaîne na bino eza kaka ya moko mo Panda Sango ya Congo na kombo ya Edino Image vraiment bo s'abonner massivement parce que il est temps hein? Babi l'air est grave tu vois bien mboka pe nezo kende kinda toujours na ndenga bulu yeke il faut tout sur la pemboka l'air moko tout ça pena mo pandi sango ya mboka na kombo ya Celezino mec d'ici tout ça bongo na featuring na collaboration toujours partenariat collaboration na Congo mondial mec d'ici tous on est ensemble tout sur la rande bo mesana ko yoka biso po boye ba nini to sur la pona mboka alors yambo ya ko banda masolo na ngai na mesana ko pesa mboti na pa mama la biso mingi basunga ke Edino Image na kombo ya mama Annie Kokila 4G 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir et Gisèle Umba, Dembowe Momwasi Amandefu, vraiment ça l'a rabé moko, monsieur surtout éviter so bazala wapi. Alors naroti kapé collaborateur nangai na kombo Celezino, mec d'ici, patron ya Congo mondial, ameka ko pesa bino simo mambote. Celezino. Merci Edino Image patron ya Congo pardon Panda Sango ya Congo na Edino Bilengi TV Edino Bilengi TV nde boyoki ke uto bota masika en tout cas to senga na bino kaka bo
s'abonner massivement. Donc, boya pende belé parce que, biso to ba makambo est très important. Oui. To ba te makambo à la vaik. Ndé ba à la vaik, donc vaik c'est-à-dire vaik. Donc voilà, ngai pe na web sabino que voilà ndenge dino lobby ali bosoto banda ezala ke to pesa rambote na bai oyo basunga kabiso lokola ba JC Diboko Garde Nord lokola ba kosi mal to monsieur Borel le manena mbongo manena nzimbu lokola ba Sarah Martinette maman la Chloé to pesa mbote place no sazali lokola Régine o azali ndeko na Celezino ya yi pona Régine peut passer bien. Régine Banzamanteke. Ah, Banzamanteke. Voilà. Papi Louange. Papi Louange, mon frère propre. Donc, le coup là-bas, Jean-Teddy Makadilou. Jean-Teddy, oui. Le coup là-bas, le grand sauveur Moïse, le sauveur, véritable Moïse, le sauveur, Yoko Folukaye. Faut vraiment, toi, tout n'a qu'un ayo. Comme on a eu, n'a qu'un boye baka. Demputu Nzuzi Kuzoma. Moïse, Demputu Nzuzi président. Merci Demputu. Président Demputu Nzuzi Kuzoma. Donc il y a Zara Mari Mutozo aidé Batnamboko surtout pour la misala. Surtout pour la misala et puis c'est qu'on n'avait pas allé au Babenga Raimo colloqueur au Babenga comme Richard Matonti. Richard Matonti la Genève. Musique. Ouais, la Genève musique était. Voilà il y a un patron. Voilà. Mais ça m'a mis une copie ça va en botte parce que baza bateau bazo soutenir, baza belé sur tout temps avant belé. Bon de temps en temps on entend. Au côté ça va la carte émission. Voilà, tu vois Richard Luemba, Bashir Vasimba, Bala Dengindu, coach Godeki Mani, Godeki Mani, Baserutin Tomo, voilà on a dit drummer nangai, c'est pas trop parce que c'est bon, c'est grand bossé. Ba fini Lucila ou ba Parampolo, ba Guy Foulard, Guy Foulard Mongero, ba troa ba bienvenue Vangassi, Vangamoyo, ba Dédé, Auto Junior ou Anisha, Gere Kiabi, patron de patron, patron bon Fofo que nous le batté parce que Fofo Makila. On comprend pas troa ba Tarquin Boakasa, Kalbor, le Kukulukima. Donc Kalbo, so tangi Fofo tangi Kalbor te ali sumo. Ba Yuka Bui coupé bazali. Yuka Bui Stone Kasongo, Air Force One. El Stone Kasongo, arme lourde yende, arme lourde donc Air Force One. Donc dès qu'on a bon. Todobi biso do banda mo de banda mwana ma virombia na papa pour tous kulutu porto na pesi bino mbote place kozali alors biso to mesala ko lobela makambo zobate to ba toujours makambo za ya bwania oui o balobi ya bwania donc ndeki to yabo to za bato na bwania ndeko na ngai edino image azali monto na bwania ngapi na za monto na bwania ndeko na biso pe Dembo Wembo azana sima kuna zo contrôler biso zo patcher biso yé comme na yé Dembo Wembo gloire de gloire la kisi bisengo gloire donc yé aza moi c'est de sengo ya mandefu na ebite ndeka ka dino no bay moi ça mandefu sur na presse aza wapi kaka yeto za la na yé Dembo na pesi mbote place ozali alors vraiment tu es à Walikambo ils sont en partenariat à Congo Panza Sango à Congo na Congo mondial Celezino Meka d'ici point TV alors ils ont des kamumo ya motu ya biso to lobike to zui charge il y a koye bisaba peuple congolais zaïrois place tout bazali bobengaka to banosa l'émission chaque jeudi to nosa la émission direct bobenga na ba téléphone na kantinga ko na loba mingi te parce que ndeko nanga ye mo koye bisabino na très bien nous allons l'émission pour nous souper ba idée na biso zalaka nini toujours défendre nini toujours défendre nani to lingi nini pour mboka na biso défendre na position nini si donc voilà donc ndeko nanga longa na lo ba yangwana ba question za pa na yo pour nga za chroniqueur te nga za na patron ya site nazali invité ya ba edino mais na ndenge ya site Congo mondial na Panza Sango Congo nde to sala pa partenariat. Donc ba question eza pas molobe motuni biyambo motuni biyano ngai na kozongisa bongo lompesele
Merci Balandino Sobomesana Kolanda biso na chaîne na bino Panda Sango Congo comme tu dis aussi par Edino Bilengi TV pour me s'en s'abonner. Edino Bilengi TV, abonnez-vous massivement sur Edino Bilengi TV. Basango ya mboka, basango ba social, basango nyoso tu ya musique, ya nyoso tu Bolanda ramokuna. Merci. Question à M. Liboso, Celezino Mopandi Sango. Celezino Mopandi Mboka. Ouais. Et tout est comme on a vu dans la quai d'Orsay. Tout le monde est au Bossala qui, tout le monde va vidéo tamboli. Souci n'a pas de Ndekomoni réponse dans zone c'est là au moni ils sont à Quai d'Orsay. Oui. Quai d'Orsay ils allaient bon au ministère il y a affaires étrangères il y a française il y a école de France. Donc ceux qui tokende ko réclamer que bateau basali mabe pendant 18 ans 19 ans 20 ans. Oui. Na école na biso ba bengi Congo Zaïre. Tolobi que bateau na faut ba leka na justice. Faut ba leka devant la justice. Je n'ai jamais vu aucun quelque part dans le monde que une personne qui a fait du mal, un malfaiteur, un tueur en série, même en France, tout le monde a Jacques Détrou. Basambi Saba. Oui, oui. Alors, tout le monde a président de la République. Nicolas Sarkozy a été perquisition chez lui. Il a été en garde à vue 2 jours. Et tout le monde a mère moko ya nei so ya wapte na tout le monde a excuse-moi ça m'échappe. Il a été emprisonné, il est en prison maintenant. Mais quand je vois les Kimbuta, les Bouchab, les mandachantes, les mandachantes a commencé politicien. Il est mort à Ibissa Rabina Zamuta PPRD boyo kangote. Allo ba yangote. Tant yo za na parti ya bateau ba sala ma B. Yo côté na parti on ozana. Yo ko mobomi. Comme mobomi. Oza moto mabe parce que on dit ma misala ya lokuta o bato ba sala na bangote pona lokoso, pona soupu. Et le bana ngonde ko na Daniel Saf. Pona soupu yango bazolanda. Ozo pa soupu ya ngulu wana yebanga ko marape, iso ko Mali le kangamaga. Donc siko bato ba mova sakani, bato ba José Makila, ba Badibanga, bato ba Chibala. Tsinzenze, Batsinzenze, hein, Barotambola la bango librement. La raison pour laquelle vous m'avez vu et vous, tu nous as vu, na Quai d'Orsay pour réclamer ba mort na biso bakuba ba Rositimang. Oui. Arma Tungulu, oui. Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Thérèse Kapangala, Liki Nkulula, Cédric Nyanza. Baza ebele o bakufa batika biso Hussein bakufa na Kimbo na Kimbo Kinshasa nani wapi wana combattant na biso alobaki combattant oyo kufa na oyo Arma Tungulu te ya Kinshasa kuna nani Roxy. Mais je viens de citer Roxy Manga Mukendi. Donc voilà. Donc baba famille na bango bazo senga justice. Ma famille n'a pas de justice. Et puis Rossiti Manga Koufi est mort, ce qui est plus grave. Rossiti Manga Koufi n'a tata na yeba empoisonné. Pour nous réclamer lui et moi na yé intellectuel à Nengwana. Bobomi parce que ça na yé aligné a été azala corrompu. Aligné na yé misala ma bête misala de ma peuple congolais misala viol partout. Surtout le bina bande qu'on a besoin de l'obiango pour na souci toujours côté les mélanges. Et bon on va charnier. Ba fausse commune ya Maluku, ba fausse commune partout, na ba kamona sampu, ba mama na bana bana ba na mikongo ba boma bango bomona be bomona te. Bomona yango. Ba guerre na Beni ti lelo to zali ba to akufa kaka. Minembwe n'en parlons même pas, ils ont tué tous les habitants de Minembwe. Misusu ba kimi na kati ya ba forêt. Ba lelo général ya Kotumba a Telemi. Alors, je profite de l'occasion, Edino. Oui, papa. Na pesa longoni ya félicitations na ba mai parce que baza bande ba congolais, bato ba boma ba parents na bango, ba boma bango ba koli, de bazo que revendiquer. Vous comprenez? Bazo que revendiquer. Et Félix, c'est ce que vous appelez Chilombo en question, il a été signé armée ya Uganda, armée ya Burundi, na armée ya Rwanda, ba ko bunda bitumba na kati na Minembwe. Mais si ba armée wana oyo ya signé contrat la bango kasi ba bango ne ba peuple congolais lingaka tete. Yango te ndeko peuple congolais lingite muta envahir papa au moins différence mo ezali.
entre guillemets ndето ki question no liboso tata mo kota na nimana makamususu te toujours solo là bon sur la porte merci moi mon na répondre na question na yo bref que to kendeki na Kedorse si je na biso zaki wana to kendeki wana pour te réclamer en tout cas droit ya peuple droit ya peuple donc bazo senga batu wana ba kanambe ba Chanette ba Zoé ba bomi partout la justice. Mais si président de la République Fatshi Chilombo, alors qu'il faut état de droit, ils en ont comme ça. Papa Nangaï, on sautait sous question, monsieur. Moni état de droit, on répond aussi état de droit. Si, parce que dans le biquet, donc on réclame, bah réclamer droit na bango. Mais il y a mon comme ça réponse de comment il y a le état de droit. Oui. Il est parti prêter le serment. Qu'est-ce qu'il vous a il nous a dit, il vous a dit quoi? Alors il a dit ça hier au sein la politique il était pas kangabatu. Pas kangabatu. Je comprends rien. C'est ça. Alors kangabatu te il y a au sein politique il y a NT, il y a ça bien na batu na balongwe, soit disant balongwe mais balongwe te, les batu ba majoritaire na Sénat na parlement ba partout batu balongwe mais balongwe na bango te. Abi il y a au sein la partenaire na bango boyi bien go. Alors c'est quoi batu ça ma ben mboka. Tant que yo état de droit au kanga bango te. Après yo moko na ba contrat na ba propos na contradictoire. Au défendre, tu vas combattre la corruption. Pour combattre la corruption, ça nous demande quoi? Pour combattre la corruption, ça nous demande la justice. Et justice, c'est un maboko ya batuango. Yebisangai. On ça la nengeni, on ça la arrêtez, il y a encore sa peuple, on ça. On se comprend. Ce que tu commis, c'est que tu songi, c'est que bateau il y a signé ba contrat que tout monde yango exact ba bisongana yote ndo bimisiango exact tout monde yango tout monde a partout na information ba militaire armée na biso et salaki réunion na ba armée ba mboka on a pas tout monde ba benga na banguna les groupes armés mais nakata banguna tout monde ba rwandais tout monde ba ougandais tout le monde est bon. Est-ce que vous savez au moins, boyebi quand même que Batouana n'est pas un agresseur, nabiso, partout, c'est le Rwandais. Et on a tête à pays, Akoti belé na kacha Rwanda, mais na kacha Congo. Est-ce que yo que signé na bango ba ko bunana terre na yo ndenge nini? Est-ce que yo moko na armée, tu peux pas réformer notre armée? Parce que dans notre armée, il y a aussi des infiltrés. Oui. Nous avons 543 généraux, officiers généraux des Rwandais. Les gens comme des Tango Fort, les gens comme des John Numbi, ce sont des Rwandais, Bachanzara, Bakombo. Baza est belé. Vous comprenez? Oui. À l'instant, au moment on a bien eu une personne qui s'appelle Moïse Nyarungabo, qui est Rwandais, de naissance Rwandais 100%, à sa ministre et na gouvernement na yo. Azo défendre ba Nyamurenge comme Ruberwa voilà baza ba Rwandais bazo défendre ba Nyamurenge que bazali ba Congolais et vous on a aussi vu nakata parlement oui Chanette Kanambe qui ne sait pas qui c'est une Rwandaise. Elle est venue à l'objet que biso banato botami to kolibu balobala msoko to na 4 langues. Toi la 4 langues. Chiluba, Swahili, Congo, Lingala. Bon, si il y a non 5e langue. 5e langue. A imposé bino. Est-ce que vous voyez ou pas? Bonjour au monde ou pas? En plus na voilà des problèmes ça n'a vu ce beau méthode no baga. En plus na parlement. Ah oui, na parlement. C'est ça que moi ça m'étonne aussi les gens comme des Daniel Safou, oui. Des gens comme des Eliezer soi-disant, le Mboka, à côté de la peuple, oui. à des Nosaka, mais il y a un dossier monsieur. Comment on doute? Mais non, on a dit que ça a collaboré déjà depuis longtemps. Je n'ai jamais été d'accord avec les propos de ces messieurs. Ce monsieur, c'est un collabo tout fait. C'est un collabo tout fait. Monsieur. Un monsieur, on l'arrête à 12h juste, oui. À 30 on le lâche. Il y a un bâtiment qui est poison, c'est le seul moto bâtiment qui est poison. Non, il y a Moïse Gatumbi. Bâtiment qui est poison, Babika. Mais bâtiment qui est poison, Bakoufa. Fouidi. Vous comprenez? Donc, nous avons pendant nous, ok, na ke dossier de nosa makambwana et puis tu continuer yango na ke dossier tu kende ki jusqu'au renouveler les sous parce que vous savez que our maire à Paris Anne Hidalgo
Anne Hidalgo oyo azali maire ya Paris ye apesaka 5 ans na ba musicien oyo bazo ko mema distraction non lelo na oyebisa yo et même aka ba na biso te na kata distraction lelo ba na biso mama ba de comme belé et dit oza cameraman okenda ba mariage belé tala na tango kala série ba 2003 tina ba 2007 ba mariage ezalaka te lelo ba mariage comme belé on a constaté bana so comme bala moi valeur commis comprendre distraction dans le soutien m'ta comme la souci que fait que formation ata informatique ata bâtiment pour que ne musala ba diplôme comme belé bon à se positionner comme responsable bon il y a ça bino ba ko betela biso musique bana ba ko bimatu yo edino moi no liboso na éviter soit comme na asini et bon ya ngai tant que je peux pas 23 ans on comprend ngana olinga mwana ngai ke a sali mbongo na ye ou bien a salite aza moyidi ateka biloko mabe azoteka biloko mabe ale akesomela mapa ke ndule na poko to olinga su biloko wana te la raison pour laquelle on était na ministère affaires étrangères to ala ki wana na kanti biso lelo on a renouvelé contrat biso lelo bazo financer bazo ba mais on a des démarches à faire tout ça peut na bateau baza na boania connexion na féliciter modelo bienvenue Bambale bisiko zali ingeta na PC mbote ba avocat basé belé to na une affaire de 100 avocats Ozoye est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa boza na problème oza na besoin de biloko Global Express izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba babi agence ezakaka moko le Global PM Express Patrick Malovengi Air d'ouverture na chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko mbela na Afrique mais oza kutuna Global PM Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Château Rouge soko oye na Château Rouge okoti Château Rouge otuni numéro 25 rue Léon Bandiku wana okumona Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour la reçoit la déclaration basée à l'étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola et Brazzaville nous avons toujours tinda la poli nous avons la fête au ba conteneur le fret maritime na le fret aérien au tinda en avion le tinda pour la petit poli ba poli express où cela va des jours et surtout quand on a fait on a un service funéraire au cas où j'ai pour un décès vous hésitez tout le monde a mis au fouti à na poto au salima ramion sur la kine na ndenge ya biso bata poto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo Bandiku Global PM Express ezali agence ya si oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpo na biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux na atikaki biloko seko nake komitikanga moko na bima bato wana to wana bango bavocat na bato landela makambo tokende ko renouveler parce que yoyebi ke Anne Hidalgo apesaka 5 ans pour bato mosusu bakomprendre te tabo bino bozosomba batike bokekuta ndule soki ya garçon wana oyo mosusu wana toyebi ke moto abetala Bercy fali aobeta te parce que aobeta te oyo eza Congo te mpona Congo misien na misa koma na général na ye atia basoda comprendre makambo wana ezalaka te c'est le droit de liberté droit d'expression ici là faut besoin comprendre nous on n'est pas on doit permettre il y a aussi l'ordre désordre public une fois un petit désordre public comme un trouble public bakangi mais ce qu'on a dit procédure n'est normal
alors on a procédure normale parce que peuple a linga parce que comme tu es baraté yangwana ngana onde to vendre boto yebisa ba peuple wa peuple ko balinga biso ba yoka makambo biso to loba siko yo tango makambo biso to loba ezo plaire peuple te yo quand il faut so ba abonné ba abonné na site na yo o so ba désabonné ah oui ba boya na bango comment donc siko zande mo na ba artiste ce n'est pas le moment de distraction et puis ba nzembo na bango ba yemba za na ngo bien et puis ba comportement na bango eza na ngo bien te orgueil là ti bango ozonga bwana basi abatu kobimana bango tilelo bazotikate tilelo même bamise mosusu wana otanga bakombora ngo la prochaine séance tokosala bazali ebele bao mosusu bape babetaka bazobima biso tolobi na bato teke bato bana na bastress na ndako non neti ngai par exemple na otosala boîte na ngai boîte na ngai wana esa nango bato banofuta mbongo te na la Courneuve na fungisi boîte na ngai eza na 14 rue Georges Politzer, Georges Politzer, na zone industrielle à la Courneuve. Oui. Aubervilliers était dans la Courneuve. Quand on va siru tuana, on a un moyen ayaka naie. En tout cas, ils ont boîte ya Congolais Camerounais. On s'en va. Boîte ya Congolais Camerounais na sangisi bon parce que on est des Africains. On s'en va. Donc ouais. Donc itinéraire réalisé à 143 sur donc déjà son adresse au place donc attends que moi na poto donc so qui est na Sirout so qui est na hôtel de ville au Luka 14 Georges Politzer au Monango donc on les a tegara boîte ils appellent restaurant et font là après chaque jour ils ont un restaurant moi tono ntaba moi tono ngulu les gars toujours des se défouler na mboka oyo mais na on bet ça fait ba musique na ngai oyo ya bana ya poto ba musicien ya poto na beta musique ya bana ya poto ba musicien poto parce que tu na ba bana musu ba vieux musu ya bana OK ba vanda pe awa ta musu ba sala raté makasi za sauter na kozwa bango ba ndo beta na bango po bazala ga awa mais oya uti na kisasa awa na boîte na ko yate oko beta te parce que vous êtes des collabos so boma déjà kuna bo ko bomela biso wate awa to mona déjà to non ba obanga te awa to mona ga be meli ba beta ka ba susiki ba zo beta ba tutu ka luchi ba zo beta ba CNN ba zo beta bande ko na biso ba ko Jordan Kusa ba zo beta baleki na ba fanel ba jo baleki na ba fanel ba mazembe ba zo beta ba to ba petit na Tony Ambroso azo beta ngape na beta ka ba zo beta ba papika nyama ba eder ba zo beta ba soso ba zo beta ba douste ba zo beta mais pourquoi pas voilà na ndengo wana yona ebite musique yo ba ba beta na kisasa na musique o biso do beta na bemelia et c'est ça différent. C'est différent hein et bon bah on a une spécialité oui il faut que tu aies biso to l'équipe parce que biso doit professionnellement donc mais ils ont pas un peu mais ban poto ndepé baba o to abeta mais o to pour la défaut o beta de société parce que combien na raya batu ya kuna défaut aux ont pas to songi donc et là on a le bana edino to kende kuna pour la démarche wana et puis lelo na kisasa oyebi lobi babomaki responsable donc responsable il y a centre médical au kutamso zorelo malongati donc état de droit au yozolo banana comme na état de état de droit na mboka on est zaté azamu kona mboka te parce que ça décideur te si le fait décisif te nga le barango chaque fois na zakarate na zaka contre Fatshi wanate na zaka contre Fatshi wanate na zaka contre les makamuna na zaka contre makamuna zo sala zo umisango tango za de mokonda moka il faut que tu sois décisif mais aute koloba meeting moko ke Kabila za papier mais il y a le roi le Kabila mais à mon sens papier so de mon papier devant yo so za sona utilité papier wana te au salon au fitiki sango au fitiki boaki so zo la fitiki sango ah oui mon collègue pas là ça ah oui boaki souci un mec ah oui moko kanda na ye ko sila ka moko ba fitiki ça oui parce que ngai na yeba te bande ko nga IDPS bande ko nga ba taliban nga ba to za biso idée moko mais to za d'accord te na likamo makako kumisa parce que dino le to va na yo ah bien to va na gloire dembo wembo to va na so sala mabende ko na mwasi ah sala mabende atika na mabe wana no fona tele mena e fatika mabe wana si ozo comprendre ndenge moko na yo edino balobi ke edino nga bunda kuna alinga bunda ngabi aponde ko nga zokate na salani na non na opération na pékiso na malembo zo yokate na ko gangela yo po yango elonga na sala rôle na nga yango na nga contre Fatshi Fatshi normalement parlant
c'est notre président de la République. Lelo. Les attaques en Ndimiango, va m'attendre. À sa président de la République, frauduleusement. Non, frauduleusement. Aïe bien que a fraudaki, aïe bien que yem d'azouati. Mais problème n'a pas le zabro et zawanati. Problème n'a pas le gazan de on a biso. N'enga zana tout ce toko chaye maboko, ce que le a fiti ici papier ou yalo. Donc si quoi n'est pas zawana, aïe bien qu'azouaki teme. Le quoi l'anzambe. À ça, on m'a caminé d'une manière d'une autre. C'est vrai, comme on a dit, ton nom, le président congolais. Président congolais, ça a commis on a poto. Il y a des cas où ma commis wana. Ba nommé na ba ko ya sinaki na mayele ya bwani yake. Akota bango na zone poto siko la mboka na biso. Tola ndabatu wana me banaya lobaki akomi wana. Et là on est à l'autre wana biso sous. Alors il a biso été, il est ba tola ba sa partenaire na bango. Papa, tobo santé malobo to ba malobo etikala. Etikala. Fatshi alobaka tabana luka candidat comme il y a opposition alobaka que malédiction moto ko trahir le peuple mbala o mabe esa nini voilà o mabe voilà papa na ngai nde na zabu ina lobaka makambo zanga tinga te tanga na yaka ko loba makambo suna na bimisi de papa to ko bomo kilo na mona bato be bazo sala émission bato be makambo zanga tina o nani o Karine Mokonzi à répondre les questions à salibu. Ce n'est pas le sujet, et ce n'est pas les trucs qui est très important, c'est ça. Mais on te lobby que neto za boy to na makambo ya très sérieux on a mboka na biso na kisasa on ande biso to kola nande to grandir bo nande to zuma yele ya bwanyanga na yo donc voyez bango lelo ke to bunda guerre. Mais kaka na ngambo na biso na Brazzaville bato babunda ba guerre bato bakufa soke na Moroza na Liberia bato bakufa na Luanda bato bakufa ozo ba yango bato soke balingi ba Fatshi eloko lukula biso yango soki ya solo yo Fatshi olingo siko la mboka mais c'est le moment loba peuple bozana simana ngato landa bango bon voilà ozo comprendre dino oui donc nous temps nous état de droit de les atteindre état de droit il pas de baso kufa fils moko ba vimu sange mbunzu tango nyo na kacha parti na bango IDPS pas solo ba makambo solo moi ngana prendre apprécier fils moko wana parce que lingaka akoma pima ko ba vérité mais bazo empêcher ya lo ba vérité. Deuxièmement ba médecin ba bimi na balabala il faut ba réclamer droit na bango pour na salaire na bango ba beti bango na ba policier yebisa ngai état de droit za wapi. Bon troisièmement namoni lobby na réseaux sociaux ba ko beta responsable de mongo masasi ya edara bandeko ba mongo zate médecine zate ba kila ces alités biloko belo zate ba peuple doit souffrir na ndenge ko sakanate et comme plus que l'enfer mais mutu bongo mutandengo wana ba bete masasi ta kufi sur place docteur état de droit pion quatrièmement ya suka bateau nous surtout basiluka ki mukolo ba fraude ba saki fraude na bango na parlement ba député ba bateau ba doit se pela kite ndenge Fatshi faut pas Fatshi ça danger ça dangereux yango ba do ba mukolo bino ba taliban boko découvrir yeda ça danger mukolo wana na kanti boyine ko leka biso ngana ina ete mena dinga sam sala bakambo biso peuple alingi vous oui ba taliban nde ba sa na ba sa ba tout le monde ba bande de comment je peux les traiter je le traite ba sa ba flatteur c'est des flatteurs les talibans c'est des flatteurs musu ba biwanga na to ba taliban te to aka ba to soutenir na ba to ba soutenir Félix il y a le coup ba zo ba mabe ba zo mona mabe danger zo ya boy ba zo ba na besoin bon ou ça question il y a inconscience ou ce que question inconscience ça ba tribalo vous comprenez donc ba tout on a nyoso edino to mi kosa mate ozo ba état de droit na mboko ane zate bato na to ba sara ba revendication ba tumbi ba nini ba na droit na ba tumba bongo yesa bato na ba kanga ba kenda tilelo o mona Félix a pesa droit ba bisa bango biso ta to na ta to bunda ki PPRD so bato ba bimina libanda ezaki ni yebisa ngai ezaki ke no
tout pépère de bossa la makamabé Kabila dégage mais après mindu ke bane batu bakufa on ataki ba ndoko na biso tout batika ba koyena ba matungulu ba osemo kendi ba liki nkurula ba seni nyanja ba Thérèse Kapangala donc batu na bakufa parce que ba non revendiquer droit na bango ba boma même ba petelo ba boma même ba chrétien ya catholique ba catholique ba kufa hein hier donc nous s'incliner devant ba bibé monsieur na bamboka mususu est-ce que à ça que n'était qu'on s'incline na bembe ya rosemu ke ya chebe na noté on s'en va état de Dieu on ya zone beza wapi hier mo ga ba na moto a trahir le peuple to ko la e mabe malédiction en voutiner landaye tout monde qui a la dirili voilà état de droit de konanga ce que vous lokela ngata mo partisan pesa na régie pour les alliés en tout cas na lukango en tout cas na régie parce que babla vous allez photo to tsaka to bano tsasi ko ba preuve ya moto ebisi bande ko na so ba congolais place tout bozali Congo mondial na panda sango ya Congo mikolo yo to bando sala émission moko direct bo poser biso ba question avec des épreuves aussi surtout la Sabino pour photo conscientiser peuple tina suka biso to lembate parce que yeba ndeko na ngedino yeba ngo moto ya sale mabe na moto ya sale malamu nga moyibi na yibi eloko na yo tekele dino ba obengo na lesele mokolo ko mokangami ba ko kanga biso mibale ndenge moko na yo mosombi na yo moyibi boko kende comprendre donc yango na lobi ke bato bazo comprendre te bo comprendre très bien na muto a signé bakor na muto a proposé bakor jour ya kotumba ko silika bakoti tina mboka armée du peuple bakolanda banani Bolanda bango mibale donc ele otolo ba yangwana bato bazwi ba poste ya lokuta bazo sepela nga na komi kapita wenze nga gi mission na komi kapita wenze nga na komi boy nga chatumba na komi boy nga intel na komi boy mo nga boy na boy yebango jimoko na suka ba kobenga bino za courte joie po weba komo na ote moko suka oyeba ozala na po oya birote ndenge tomona ba mouvance bakima tango kanambe tango musée Laurent Désiré Kabila yaka na bakanambe ndenge kozala po bitumba ba site bitumba to kote ba o kanisa kombe sila kombe komi lisusu makasi to kombe bele bito to finga ka batuté c'est tout bino bo bolinga ka so bo isu concert ezali biso to fe biso komba na biso taka concerté bandeko to peksa bango beta musique bango pe bazo bota bana po na yebi bana bango bakobota bana na yebi ke mukola concert wana ne boya ba musu bakuta ba Londres bakuta ba eza problème te baya na bato musu bazo ba songa beta ndule akamata zuka bandeko na so musu ya ba combattant ba corrompi o ba miyebi na tangi komba mutu te o ba miyebi baza ba corrompi ba bimisi ba makasi ba ye wana mais bato wana boko pesa bango mbongo ba oza na collaboration na mais jour asuka ba salaka te parce que ba bunda kana peuple te babundaka na peuple bino bayibo boko somba ba billet soki mituna bino do sala za na ba bongo ya solo loba bongo na bino ko remplacer ba nie est-ce que banda bango bangana ko tsali ba beta combien de soutien bango bazwa alors là on tombe lo ba ngwana maître Gims abeta yi conseil là abeta yi conseil na stade yo mo ngba ba kene ko tumisa bato batungisaki ete parce que maître Gims akoyemba makambo malamu ba histoire maître Gims azali mwana akoli na mboka oyo maître Gims ayebi valeur ya peuple soki likambo ezali lelo na gouvernement kutu française parce que ye kutu aza ne congolais mais na gouvernement lokola gouvernement français epesa ye valeur yango omoni abetaki kuna nanga mpe nazalaki wana nanga mpe nazalaki wana stade to ndenge ezaka bacongolais te ebongo bino boni mokoni bokobeta concert yango boconscientise bato bolokola mabele papa ngwasuma bolongola ekokota awa ekobima okomatanga bango bazopekisa bino yango bino bozosala bano bazoyasinga bakoyemba banzembo bazo exemple pa banani epa bagrand frère na bango libosoli makambo asoni wana ete maître Gims tanga ayemba kuna ayemba ke beskisenga pona terme la chatte migrate mais mbala moko disqualifié yango moni na ata na ndenge ya politique ya lokuta na justice ya lokuta bakangaka ndeko Kofi-Olomide ndeko Kofi-Olomide ta bakangi ye balobi ke non bakangi ye pona censurer banzembo neza mabia lokuta eza lokuta pa après bandi koyemba banzembo wana lelo te
lelo te batrika kira parce que bana makambo bawelaka jour moso likambo ane ekobima moto ebula o olive bula ndeko na biso bula olive oyo abala rwandais oyo assassin oyo abomba ye bula wana alobaka yango nga nalingaka na ngai likambo moko ezalaka wana ye alingaka na ye papa wemba oyo bango baboma papa wemba oyo asali makambo ebele na misika ya mboka na biso asalaka bango eloko te parce que atelemaki abiki mboka ezokende mabe batieli ye poison lelo ozokompana bawana nyonso banakoreleta bato kaka badefa batala liwa papa wemba ndenge ezalaki mais nayoki audio mo ozocircule batangi aussi komba ya général de fao na ndenge nini batangi ke on dirait eza piège audio mo ozocircule na tokoluka audio wana problème eza te ngana yo edino ngana yo nga Celezino mec d'ici na yo toza bato toza bantaba te ozokompana motu so akomi koraisonner lokola ntaba seki eza faute na ye moko ye de fois wayebi te ke rumeur oyo ebimake no kanamba yaki chauffeur na ye nga tovana nayebisaki yo tovana na ye bo ayebisanga petit eza ya solo pour des fois aza grand artiste a voyagé trop par-ci par-là na monde eza ya solo ayaki chauffeur na ye nayebisa ngai ayebisanga na nkuku mais ye moko ndenge aza wana ayebi yango te kokende na mboka wana eza danger mpo na ye ye ayebi ke baronde batikaka likambo ntango ye azokumisa Félix aza na mokonzi na ye kanambe parce que partout na monde azotambola bazotuna baquestion na bapresse internationale azoba no toyokani tokumba mboka biso mibale bakotuna ye yo oza marionnette na ye te naza allié na ye elakisi boni sikoyo yo ozokokumisa Félix ntango yokumisa Félix est ce que kuna yo oza siri ke kanambe akosepela te akoboma bino na barumeur ndenge wana César Ngadi ntango alobaka keno tokobeta kanambe masasi awa ebima awa na dikosi ebima na mbunzo ebima na dikosi yo kobeta kanambe mais partenaire ya moto yo okumisaka Fatshi no ntango yo okumisa Fatshi ye moko aza mala ye bakitisi na avion na ye kiti bum mpo alobaki ke banyangala kata ya baza na este tokosila na bango tokobongwa na bango yo koti koma nyangala kata ya liboso eya Fatshi mutu abimisi yango eyaki papa wendo boyokaki banyangala kata solo likolo na banyangala kata oyo yango baboma papa wana akufa mpona age te likambo nazoloba yango wana tomata tokita bitumba eza makasi congolais nyonso place ozali telema tomoni lobi na Afrique du Sud exomophobie sikoyo epa na biso kaka bacongolais omonaki yango namoni bazoboma bacongolais yo sikoyo oza président ya république soki oza ya solo elobi boni ozoloba nini na mboka mosusu batindaki baavion na Nigeria chef de l'état ya Nigeria atinda mokonzi mboka Nigeria atinda bato abi na oyo bakufi na oyo baza bomona na besoin namona bango bongo biso banda babanda koboma bato oyo soki ba 3 mois ata liloba te kaka bavoyage bamobembo parti par là na minute tokoloba na yo boye bango baolinga oloba vérité aza wa dispari azomonana te c'est vrai nayokaki aza na mboka ya Afrique Namibie comme ça oui bamiso balobi aza liya na kisasa yambi baambassadeur donc likambo ya vérité ezomonana te bongo arrivé na yakoya te en tout cas nga naza mutu mpena nazalaka fanatique batata yo dino ozalaka fanatique na yo te naza fanatique na yo te ngai na Martin Fayulu na bango tu ndenge baza wana yeba programme ya motu te nga azaka fanatique ya peuple ninga na mboka na nga lelo edino okeki sasa douane ekomi bien ofuti moins cher osali bapapier ndenge elongo bana okosepela bo osepela te alors lelo sécurité comme na kati ya Kinshasa na capitale partout na mboka te na baeste ozotambola ndenge olingi na ba 3 heures okosepela bo osepela te makambo nga na bondelaka yango wana bana bazotanga okosepela bo osepela te naza wana te mpona kumisaka nayeba mokolo Fatshi akoya nayeba mokolo Martin Fayulu akoya eza bongo te donc ndeko na ngai nde tozoloba boye na minute oyo en tout cas mokolo wana bino bataliba so bozokanta boza majorité oyebake boza une groupuscule ya bato boza minorité oyo bozolinga toyebi après tokosala nini bokosala conférence de presse na bino mpona tokoya ebele na bengi bapeuple congolais nyonso parce que na conférence de presse oyo etala bino tokobenga na bango bazala te biso nalobi na prise exemple moko Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo oyo babengaka igwe ye non ça la conférence n'a été vous vous rappelez encore conférence moi na to tellement na bimaki na bolo ouais vous arrêtez yo bimi na bolo ko mbala moko pa Kinshasa o bosa ni ko bato baba wana susi na yo
tango yepa oyemba mo sa conférence mais non arrêtez. Merci voilà. Vraiment to comment chuter na masolo na biso alors lisolo ezo toucher moi muke peuple congolais lisolo ya archevêque Lobobo abimisi ba sekele belé na biso ki amota ke mo la papa Wemba aussi. Ngai nazaki ancien chanteur ya papa Wemba na vive la musique à tendance si malheureusement na ça na album tenga lo ba vérité na yemba na album te mais ba nzembo na ba zénith so botali bo mona ngai voilà donc ils ont peu et leur monté toute la ratolo pour na beti pe na ba le marquis na beti pe na Wengel Paris tout na féliciter mine de kona papa na Marie Paul azong sanga na poto parce que na bota na poto na lo na zonga ndeko zonga bato ba kanza ya poto liboso na ngana ya poto avant bino na bota ma. Alors idée à zéro fainéant idée ya ndeko na biso na Lobobo en tout cas eza bien parce que dotinda batu na misala basala misala basala misala mais na moni aucun intérêt na aucune raison on a monaki batu moko aucune raison pardon on a monaki que batu mo ba ke filmer ndaka ba Lobobo ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que because ba filma ki ndaka ba Lobobo ba filma ki ngo parce que yepe Lobobo contre ta biloba lobana ya zo lobatu ngai nde na zabo na respecter ba oui soki yo zali na ba problème na papa Wemba on a olanda papa Wemba pona nini et puis papa Wemba sa kufa aya na famille na yo ba yo ka souci bana na ye papa Wemba kufa moi si na ye mais pourquoi ma fan na ye mais pourquoi yo Lobobo okina olobaka na botola papa Wemba moi si na na papa Wemba nenga za wana ye muta botola la na base ba fanatique na ye nyoso mais non ça ya tinate ya ngombo zoko kwa limbola te pona mboka biso toloba pona mboka quelquefois côté msu bozo finga biso donc ba cerveau na bino bozo réfléchir te nga Celezino ba ya finga ka batu te na wala intérêt à tout le monde. Sur le bien bateau qui est moussa la bateau au CPA yo conseiller bateau loyalement conseiller bateau simplement franchement on appelle la gango bien quand on conseiller quand on conseiller bateau qui biso tout que na misala il est le Lobobo on que moussa la te mais ngana yebi Lobobo c'est Lobobo na yebi en tant que frère na on mona na kota ke ikachan abana osala na magazin batika ba sapato kutu akabela nga sapato takabela nga sapato na zolo bango vérité on a côté bien na ya nazolo bangana côté la mutete mais bino pe ba saper bino pe ba saper ba trouva o bande ko na biso nani o Patrick Meka na moni Patrick Meka ombre jaune c'est ngara bien sala kana c'est un homme qui se débrouille aussi mais na vie vie privée na été je n'ai rien à foutre na côté la vie privée à motu to ninga za na ba raison na ye na tinate na yebi Tresor Ngando c'est mon petit frère Tresor Ngando makambo ya salaka etali ye moko na vie na ye mais soki Lobobo apesi bino conseil bosala boke na bino kosala première po lelo ko pesi mba nango suti na bato bazosala chèque na bato bazosala nini lelo okoma bino ba gigolo comprendre yango ka etikali comme cop gigolo mais moi à ma personnalité moi-même comme je suis là je dois faire pour la femme je peux pas être gigolo moi mais soki Lobobo ali boke ne musala apesi conseil il y a bien et ça lui initiative moko ya bien mais ma belle Lobobo ko ba komba batute parce que tout le monde a raté au ministre il y a affaires étrangères mais pardon ministre du travail a ben emploi comme mingi ataka ba komba batute so liyo comme projet na one ke comme ministre on comme ministre so na Congo lobi pour na ministre du travail salangu malembe et puis bolobela pe makamboka te so bazo tuna tango zo bala mutu déjà que non opération zéro fainéant biso nous tout photo que misa to sala ezani bonga na lobela politique te na kota politique te au moins lobela résistance c'est ça politique et ça peut résistance ozo bon et là biso do comporter biso ba congolais mabe na bino bozo kokati bozo ko koloba vérité te donc et là on a ba na Lobobo ya ngala soko zu moyen l'équipe na Congo mondial to na panda sango ya Congo pour auto épande on zo gloire dembo on s'expliquer mais soko ya ngolo bandenge mususu mon frère na ko taquer na omoni sa makambo na o nyo surtout ozo sala bino pe ba saper likamoza ka te fo olata ba malé ba zo tonga banda kwa minene na mona ki Patrick Meka lobi que non opération tonganda kwa ba para oui c'est bien opération peut préparer à venir ya bana yo opération futurité ya bana
alors ce qu'on est zawana na moyen longo na robaté na kanti to continuer mbalasima pour na intervention na ngaya ngwana merci ingeta na ebité balanino sa Congo mondial le mec d'ici na ko ya panza sango ya Congo bo s'abonner encore plus fort parce que to roba makambo c'est très important to no bela bozo baté merci bo s'abonner na panza sango ya Congo et na Edino Bilengi TV et gloire de Mbozaz na sima caméra balion de la presse vraiment de la presse mbote na bino musalande voilà na bengi balio de la presse ndenge ndekona dembolbi balio de la presse boy ba ke place na bino déjà et ya ba réunion et salami déjà na boîte na ngai en tout cas ça bienvenue pour na bino balio de la presse boke na oluka sur place à réunion na ju charge on a pas na ngai na boîte na na Courneuve donc balio de la presse voya ka na bango nyoso donc oh nyoso ala tana nga pesa te makani so ba whisky on 50 €, champagne 50 €, canette et ça on a 3 €, oh formule 10 €, donc oh lef 5 €, muscador 10 €, on taba plein taba 10 € na kwanga na yo plein ngulu ezali donc boya na bino ebele na invité déjà président ba Lion de la presse en tout cas moi je t'invite donc ngai président Lion de la presse na mama Dembo balia wana bandeko noto ya Lion de la presse na invité bino mukolo bozanatan boya mais ouverture et de fond ma vendredi et za la bobo mesono habituellement donc vendredi dimanche tina okoma na vendredi samedi dimanche bodi que samedi za pona batuno sur l'école nyonso donc lobi pe vendredi pe jape non samedi ya pona l'école nyonso vendredi pe ne pona l'école parce que ngaza boîte font pona ba africain voilà donc moi je suis un mec d'ici vous savez que je dois accueillir tout le monde voilà sur Snap suivez-moi sur Instagram suivez-moi sur iTunes Twitter suivez-moi sur Facebook sur WhatsApp et tout donc voilà, Snapchat, voilà. Donc vous aurez des... Voilà, c'est ce que je vais dire. Je crois que je remercie tous les combattants du monde entier. Les Boketu Wayambo, commandant Esso, Pichu Shomongo, commandant Thierry les commandos, Batunio surtout, en tout cas, Babé Masombo, Odombo, parce que nous avons combattu à tout le monde dans la partie prêtée Zorobile, Richemo, Basta Congo, donc Bissotos ensemble. Merci, vraiment, émission comme Nasuka, en tout cas, Bambote Mingi, un véritable diamant noir, Gisèle Umba. 5 étoiles de l'or, étoiles d'amour, Jeannette Malangi, MK Moussoaili, Boss Papi Mangunza, Africa Future, Papi Mangunza, la Val de Mwasi Kitoko, et Irène, maman Irène Bengazina, Katia Savensi, Ost, Rolia, et Gloire de Mo, d'Acosta, merci. Et là, on a ici, n'hésitez pas à appeler Congo Mondial, Celezino, mec d'ici avec Panda Sangoya Congo, tu auras toujours en partenariat. Donc na Dembo gloire Dembo Wembo to salaka donc ce que on a fait na bino net so bozunga ibo bisangai na kobenga ce que bozui bo exiger Celezino DJ makamno surtout na salaka maître de cérémonie makamno tout voilà merci maman Annie Koki la 4G voilà benda maman Simba Mikolo pendant sama Congo et Jonga Okula partenaire ya Balion de la presse Sarah Martinette maman la Chloé la bossa la en tout cas ya wana vraiment Paris veut dire Babi Paris en couleur. Ici c'est diamant noir, veut dire Nanou diamant noir, autrement dit la patrona. Paris en couleur, Botunanga Nini. Babi Yasikeye, Babi le transfert le plus cher en 2019. Transfert à Nini. Jonga Opula veut dire Makambo changer. Donc veut dire Makambo changer. Sans l'ingombo na Suzuki 4x4. Tous les vendredis comme.
CNM Sorolingo Mone et ses amis. Tous les vendredis comme d'hab. Sorolingo Mone Noko Lias. Tous les dimanches comme d'hab. Mais tu changé kaka adresse. Wapi? Tu changé kaka adresse, babi veut dire tu longwe na noisi, tu komi na bonji. Hein? Donc ici kako bunga kutute. 36 rue Marcel Dassault. 36 rue Marcel Dassault. Avec Djonga Okula babi oya kangi Paris. Veut dire Paris chez Djonga.